nzamba pesaka ba loi lokola mwasi na mobali bakosangana te eza abomination. Mwasi na mwasi bakosangana te eza abomination. C'est-à-dire eloko babengaka abomination eza ba biloko ya excitaka colère ya nzambe. Siko lokola Lucifer na ba ange bengi ba démon bakiti ba musu bakiti na ba région inférieure, donc le fond de la mer. Mon na fait na ba benga abîme, tant ba benga abîme lingo bakiti le fond de la mer. Yango mona ka ba benga bobeloko ba benga na mo mesere ba mami wata. Ba esprit des eaux, l'esprit de la mer. Wana za ba démon. Au bas au fond de la mer. Yango ba yaka ko paraître na ba langage le plus simple, bazo paraître mtrokola mari de nuit. En soi mari de nuit za terme biblique té. Mais à terme, dans le sens sociologique, il y a des contraintes aux vivre, moi, c'est fréquent. Au moni mutu, à comme là, la mari de nuit, un esprit. Le kola ba esprit, ba maîtrise à makambo mingo isa spirituel. Vous allez remarquer que ceux qui marient de nuit aïe, esprit de nuit, esprit, et kubako sangana mutu, mutuana akoyoka elengi kolekane basangana kana mutu. L'homme prudent voit le mal de loin. Oyo ba ange wana tang ba ebi que ba pratique oyo, ba pratique non biblique et même ka kanda nzambe. Alors ba juste koyo l'homosexualité ba kotisi yango na kati ba église. Ba pratique vice versa. C'est-à-dire mobali kosangana na mobali, pasteur kosangana na pasteur. Maman pasteur kosangana na ba sœur musuna kati église. Dans un témoignage mon akendaki Belgique avant que nazonga na makambo tozana mon akendaki Belgique. Na kati ya église wana pasteur azalaki occultiste. Parce que moto asambelaka makambo nzambe akoki ko sala ba pratique vice versa te. L'homme prudent voit le mal de loin. Azo occultiste. So moni moto azo coucher na bana mike ba 12 ba 9 ans ba 13 ans no ba ibi mibalité, il faut olonga na kati ya église wana. Surtout ba pasteur na bazana facilité à ko lancer appel pour na identifier nombre ba vierge bazana kati ya église. Et à la fin du compte na ba objectif na ye ezande que accoucher na bana wana parce que monde a ténèbre recommandé yango. Et troisième pratique au bat bazana occultisme ba recommanda bango ba fausse doctrine ba coucher mibali na mibali. Wana ne provoque la colère de Dieu. Parce que c'est ma pratique ba abomination. Or Apocalypse 17 le dit que la grande Babylone, il est la mère de toutes les abominations. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon moi que culte za kotoyo, culte maximum ba culte na biso ba congolais ba 4 heures. Maximum. Parce que mon équipe d'âme après une heure de quitte, mon serment ba ko benga na yo pasteur azubi nguna na bureau. Et souvent ba pasteur bazana makambo eza occulte, bazana ba recommandation avant ateya. Il faut accoucher na mwana mwasi. Avant ateya. Yango keba papi gen soko za na mwasi na kati église, zalaka na habitude ko fa na mwasi no pembeni, so mon ba ko benga ye leki 30-15 minutes kende na bureau pasteur. Kende buki yango bena na panzi l'église kende pour ba mususu bazalaka na ko expliquer bazaka na esprit à domination a dominer moi si na yo a dompter na ba esprit ezakati ba normal moi ça on a longola bilamba donc ça hypnotiser longola bilamba 100% ça na vouloir ko longola bilamba. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que ba ange tango ba ye ba ange ba misko ba pratique ya mabe ba ange ba pratique oyo ba bengaka la sodomie. Mibali na mibali basi na basi. Ce que frère wana zo regretter. Et comment ronger ce qu'on anda ko liaka sous malamu. Ce que eloko moko za ko sala yango, mais oza suna posa ko sala yango le souté. Mais moi si à comprendre que mobile azaka tranquille souté. Moi si pas azaka sous tranquillité. Mon ko mobile afani si moi si abandi ko yebisa. Abidi ngo moni ngai bona ngina yebisa yo za ba pratique na ngina tika. Ngane na za bona bimaka na pasteur. Moi si tango yoki na moi si agangi moi si akomi kolela. Moi si bingai pendenge na zaboy na bimaka na mama pasteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Yango nazo conseiller. Mutu nyonso oyo ser nyonso asala ki lesbienne.
hein nati kotanga ba kombo parce que kokote so cher mutu nyonso yo mobali yo asanganaka mobali na mobali soko sala même une fois na vie. En tout cas, je te conseille au Koutana Nanga, ils sont en France. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce que mon pasteur a banni Koboung. Au moins, nazo sambela au nom de Dieu. Ola lo baké, nazo sambela au nom de Jésus-Christ. Parce que les seuls noms épais ça mais sont na likolo na c'est le nom de Jésus. À son nom, toutes les genoux fléchissent, et toutes les langues témoignent que Jésus est Seigneur. Mais ce que vous avez au nom de Dieu, tout ça, c'est les prières au nom de Dieu. Il y a des nzambe wana yazol au nom de Dieu wana. Il y a des nzambe aba entité, il y a ba bisika oyo cultisme ko kota nzambo aza ko régner place wana. Il y a un moyen de commander parce qu'il faut serait remarquable azo bomba ba kombo donc ba te belé milimo mabeza ko posséder bango ba église bazo kota ne ba demba bazo ko posséder bango. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais ce qui est regrettable pour na pasteur Aimé Kumbu Aimé Kumbu alobi ke muta Bostra a mis une nouvelle touche na katia France. Akutaki France ezanga prière non eza honnêteté eza pe justeté batu nyonso te balekaka na etando soki ya ganyaka bato par Facebook ou bien na banzela banline non ba église esambelaka ezali église nyonso eza na doctrine ba apôtre premier ni na bango ezaka parole ya mibale eza prière associé kango ensemble siko ngai regret na ngai sur ce propos oya lobaki wana oyebi so nzamba bikisi bato après avoir totangi na mkanda jidawa après avoir sauvé le peuple de l'Égypte Dieu a fait périr les incrédules et ça vrai Égypte ezaka ba chaîne esika ba lien ezali nzamba mutango akangolaka mutu alongoli na banya bimisi na Égypte mais nzambe tango alongolaka moto na Égypte c'est-à-dire na kati ya balien ya ba famille na kati ya makambo ebele nzambe akotaka moto na le combat dans la foi. L'homme prudent voit le mal de loin. Omoni église ya Bostra, je te répète encore. Soki ye soyez lelo mutakobika na église wana zate. Makambo yo. Vraiment. Na ebiso mutakobika na kati église wana azate. L'église à Bostra. Mutakobika azate. L'église Mobimba wana. Église Mobimba quel que soit nombre wana baza. Pona nini vraiment. Omoni vraiment Paul alobi boye, pour ngana linga apôtre Paul mingi. Apôtre Paul alobi boye. Alobi tant nazo veiller pour nanga moko nazana na comportement mabete. Mais nazo veiller pour na makambo nazo teya. Pour na sali nanga mona no motei parce que motei faut za nanu sauver nanu yemoko. Na makambo ya zo teya vivre yango. Pe pour na sali ya bato yo bazo yoka ngai. Bato bazo yoka Bostra. D'abord tanga kombo parce que Bostra wana na koloba so na lobeli sous forme église on a un kombo motu eko ya ba ndeko bele bazo conseiller ngai frère Gilio na mwasi na ye bazo conseiller ngai Pélagie mbo conseiller ngai ke natanga ba kombo ya batuté mais son na loba église mais église le quoi Bostra oyo efandi na doctrine ya délivrance. La délivrance sur le lien de la famille, sur ma bébé salabiso, sur l'environnement toza, où ils sont liés selon Mekumbu na sociologie congolaise. Au monde l'église à Bostra, dans l'Ikanisia pasteur Aimé, c'est que l'église à Bostra est une église importée à la diaspora congolaise en France. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ma kamusu bat baotea. Et comme bat nelo comme ko tout le monde ndengo za boy. Oza mari oza na banat. Oza na mwasi. Soko zalaki ko zaki na lien ya libala. Soko zaki na lien ya kobala to sobali. Soko zalaki na lien ya pauvreté ndengo sala ka boy. Ozo zo mbongo na yo ya salaire. C'est-à-dire maté ya bostre ko sala lo ko monter na vina yo. Oh l'ité ya solo sonza mabikisi muta après avoir kolonga na kati ba coutume na ba tradition.
Nzamba memaka moto wana vers le salut, la connaissance du salut. Christ est comme étant centré à prédication. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bato baza nakati église à Bostra, baza lokwa baota monakati Kadez Barnea. Bazo tambola bazo baluka kaka esika moko lelie mutu bosala ki mabe mutu bosala ki oboy mutu boy na famille na pstoza na boy na famille na pstoza boy bongo ba mindelo baza na bango ba mindele musu baza boy côté esiko nini côté mutabalo côté ni mutana musalo côté ni. L'homme prudent voit le mal de loin. Matthieu a lié à la philosophie, la sociologie congolaise. Mais ça basé sur le plan du salut. Pour répondre à la question, nous sommes tous les battus à Bostra. Enlève-moi ça la mandengini. Bah éviter. Bah éviter. Enlève-moi mandengini ko salam. Banani ba ko salam enlever. Ce que batu balandaka bon. Ce que batu balandaka enseignement wana. Yobi batu bakenda église. Ce que batu balandaka enseignement se connaît na TV. Non, déjà batu balandaka église balandaka enseignement na TV baza ko bunga pe bango moko parce que yemo Bostra za no ya ko bunga. Aza ko bunga pour mater na eza ko bekisa batu tala. Toté ya batu po bakena salut. Toté ya batu pour la samba chose céleste. Donc boss ndinga za wana pour na yo boss na dans le faux. Oh mais boss est-ce que eloko moko ya prophétie boss ta ayebezali andor ko ba démon o bazaki na Benin ba démon ba na Mali ba démon bazaki na bazana Kishasa na basankusu bazalaka kuna na Katakokombe bazalaka kuna na suki na Mbujimai andora ba démon wana makaba ba chiba o ba chibinji yo kasi boss stratère makamuni. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce côté délivrance qui est battu loin dans balien battu mais terre ba ba mystère pour Christ c'est pas terre qui ba mystère. Na répéter encore ceux qui moto azana ensemble dans l'église à Bostra azape na mwana nzambe avant que comme trop tard à l'on église wana. Docteur. Pokuna lobiko ezate. Docteur. 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 L'homme prudent voit le mal de loin. Mais Nazolo avec l'esprit de Dieu. Et puis, il y a moko Bostra et puis Aimé, je regrette na pasteur Aimé Kumbu. Donc, il y a une zawana nzoka église na yesika kambakwana ezande sikrisal donc église ya muke ya Bostra. Donc Bostra wana ezaka soko na patende ya munene yende église na ya muke na ngo esika bakenda do bateya kamate ezande soka teya kamate ya lolenge wana. Je crois que nzamba songa bongo la motema. L'homme prudent voit le mal de loin. Bostra ezaba passer à Bangulu. Bostra ezaba Bangulu, yemo za passer à Bangulu. Les angles de Bible le à quoi sert l'anneau dans le nez d'un pourceau? Bazwaka divinité telila ki sebatia na zolo ya ngulu. Pour ça passer à Bangulu. Batu nyoso zo kota monka na kata potopoto. Akota monka na muzindo ya potopoto. Et puis so batona ba bongo limité maté ba longwe na kata église na te ba ko ilifelo. Donc faut ba longwa ndekuna. Il faut ba longwa ou encore yé andi mazonga na ba baté ya maté ya malamu abongo la motema banda ko tisoka bengama abanda ko te ya maté ya solo. Baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Nous sommes au départ. Nazaraka moninga na yote ngai se beni ko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie. Est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie. En gros Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen. C'est impérateur de Jaffa ko faire des Finchman. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami.
Papi Gen Tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolobe la vie. Zalaka moninga na yote. 4 fois. Peintre. Washington, le grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gen Tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Tolobe la vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme Tolobe la vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Yuniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrade 92A 9300 à Lost. Et Guincestrade 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo voy acá. Ah, là on a biso. Eh, yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Mais ah ouais, chez maman Yuniché Banzé. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit compter.
bino moko bomoni chez Mama Eunice Banzi nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Voilà, bienvenue chez vous, Tolo Belavi officiel. Merci bongo na fidélité, confiance. Bolingo bozalaka nango, biso bandeko na bino yeyo toye lisusu, tomeka kosolola na bino ba oya biso. Awa naza ko inviter bino nyoso soki ezambano liboso, otala biso, n'hésitez pas. Moi partage et vous allez bien, moi commentaire pa malamu et vous malamu mingi. Voilà. Merci bongo na Washington, grand pays d'Amérique. Bon rétablissement, mon frère. Ilolo patient Ilolo, aller-retour, Karambongo, Yofoza Larakaka. Emile Bamba de Zurich, merci. Pichopa Chouasota Likonko en Norvège, merci Nayo. Jérémy Boma Canada, Didier Yi, merci. En tout cas, Batonio Soto Zagana Bino, merci à vous, sans oublier Platini Chipamba Platini, mon pote. Mon pote bakoma pasi mais yo pena Platini Chipamba sans yo mawatro. Lelo encore une fois nazo yamba pona bino le docteur Jean Ngongo. Tobaki tobandi enseignement, il y a ba fausse doctrine tobanda ki yango déjà. Tozi moi contre-temps moké obika mboko za mboka contre-temps sur temps parce que ya mo bona mo ba kelasi mo ça va se savoir. Malembe. Na mananu docteur Jean Ngongo, to mekana ko beta. To sola pona lelo encore. Docteur, bonjour. À toi, bonjour. Bonjour. Voilà. Je crois que en tout cas, c'est mon hormone en bonne santé. Na mona pena que ozu mo po hein. Moi était na zo na kima mais. Kasi boende bien dit. Qui bien la que c'est razo sa musala malam. Voilà. Donc na pese na mbota en particulier musala zo sala po so za santé malam. Et permettre surtout ça la pe ba émission malam. Donc amen. Merci. Alors, Nayamba Kiyo, Mikolo Toleka, je crois que aux UP, moi, retour tout na boepo, toye ba côté na marché qui ndengeni. Émission to sala qui récemment autodi ko sala. Est-ce que vous avez un feedback ba bengi ba lobi na onini? En tout cas, na zu ba retour belé. Émission tout ça qui permettre ngai na retrouver même mon grand frère ngai hein. Ah d'accord. Donc à Kenya, États-Unis, ça fait longtemps Mamisa Ali a benginga bien papa leki na futa mobile nanga zota l'émission na eba kité mais na terabi ah mais au papa leki nanga donc ils voient que peut to pesa ba numéro azo attendre pour benga bon en dehors de ça bandeko ebele nazara ba conseiller parce que mutsuko boy conseil na mokili okene musika te na ba conseiller patika chamana mwasi na patika chamana mwasi ne kati osana pe ba benga kinga ba bien en tout cas ba émission bo sala biso to benga so ba émission to mo ba série donc ce que bo sali 1 to comment c'est la 2 donc jusque là bazo c'est la deuxième émission. En dehors de ça, nous sommes dans l'église des saints, dans la communauté mounene, parce que quand na poto até, na Kinshasa, surtout dans l'est du pays, surtout aussi dans l'Équateur, dans la grande église dans l'Équateur. Ils ont ma camarade bâti bâti ba VP mais
Jean-Pierre Bemba bazali pe kosambela l'église na biso to pa na l'église ya minene mingi na Équateur mingi pe ya minene na nini oyo na est du pays na mboka lokola bakisangani ba côté kuna Bukavu Goma donc ba frères rebelle bazolanda ba émission bazo même temps pe ya kubenga ngai pona ko encourager ba émission je crois que nzamba permettre to fongola pe ba permettre ba ensemble na biso et zwa kando pe ça ba bato balinga Christ bato ba amour ya Christ donc au travers émission to quand même bato zo gagner o bazo benga ba comme bazo benga pe ba msuba komo ya église ba monique toza quand même na nzela donc souci na biso eza te ke bato nyonso bayaka episika tosambela soki baye gloire à Dieu mais souci eza ke vérité efanda ezwa place na kati ya mitema na bato parce que soki moto nano bakonanaka moto te sango nano bateye vérité bamosusu ta mosusu vérité elekili bango na nzela ya église locale te mais vérité ekolinga na etando monene ya tolobela vie. Je crois que ça peut être la vie parce que la vie c'est la parole. Tout le monde la vie en dehors de la vie aux autres bateau, mais vie à solo il y a qui est la vie de la parole. Je crois que c'était une inspiration divine aux autres qui au PC émission comme tout le la vie. C'est ce que je peux dire dans le début. Et en avant tout la mission na biso. Ok, donc Lelo, je crois que na linga qui l'auto meka parce que na mituna mo batu ba benga inga mo ebele, Léo na linga qui to lobela sur ange loup. Donc tout ça toujours dans cadre ya ba fausse doctrine. Parce que na kati ya pena bi ki mama kamso ko bima awa. D'abord, butu na bisali boso Lelo zali ba ange ba uta wapi. Mais quand on expliquer biso parce que to yebi mutu na ngozala o bando tu na banda Lelo ti lobi réponse pesate mais quand même photo look tout ça ba tu peux photo yeba to botama ki to koli ça dit moi sagesse moi ni moi maïle pe tout le capito yeba to ko keneka ndemo te ba ange ba uta na wapi. En tout cas, c'est une question très 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 importante. On a affronté très pertinente. Omoni kozanga koyeba makamba ba ange yango tokoti mingi na eloko babenga ba fausse doctrine. Premièrement, bibliquement, ce qui motatangi 1 Colossiens 1 verset 16, Bible binzamba créa qui les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les autorités. C'est-à-dire Christ nzamba kela ki kaka o eza visibilité, mais nzamba pa kela ki o eza invisible. Mais Bible lobi o eza invisible eza éternel, mais o eza visible eza passager. Avant na expliquer ba ange ba uta wapi na ko expliquer loko ba biloko mike pona benda makanisi ya batu na makambo tozoloba. Bo remarquer loko la mai ba océan ba fleuve ba biloko nyoso wana. Soko tangi yango na Genèse 1. Parce que dans la Bible, tant que fongola verset Genèse 1, on remarque qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, l'esprit de Dieu se mouvait sur des eaux, et qui tige, l'eau la mabele, a créé les cieux, la terre, a créé les animaux, na 6e jour a créé Moutou, puis na 7e jour a se créé le repos. Mais vous allez remarquer que expliquer ce que maïouti, na parcourir Bible mobimba, na moni ce que moté maï balakisike mai bakela yango. Mais tant au kota na Colossiens 1 verset 16, Bible binzamba créaki les visibles et les invisibles. Donc le kola mai et monani na création physique. C'est-à-dire mai faisait le na création invisible mais c'est manifesté na création visible. Donc ba ange baza créé na création visibilité parce que ange baza ba esprit ba monaka ba côté. Ba ange baza créé na création invisible. On appelle cet exemple moko. Je crois que balinga ka exemple na mingi na côté na yango. Balobi tango Abraham alanga ki ko bonza mwana na Isaac lokola sacrifice. Bakomaki na montagne na Morija. Après 3 journées de marche, aliaki mwana na Isaac pe atombola ki mbele alinga kataye. Nzamba ebisie Abraham na mon obéissance na yo ko boma ete tala na mpanzi. Aïe comme on a bélier moko aza lié par les cornes. On a pâté. Bélier za mona eza bélier za lokola pato akobi na abandole ka âge ba 3 ans. C'est-à-dire même azalaka azalaka 1 an. Mais soka longo ba 1 an ba lokola ba 2 ba 3 années ne ba benga ke bélier parce que na botaka ba corne pour se défendre. Ba moni bélier azaki lié par les cornes. Si comme biso na photo bito na bélier wana utaki wapi. Cette bélier wana nzamba azwaki na création visibilité. Nzamba azwaki na création invisible parce que nzamba benga ka makambo eza ko exister te amemi yango na kati existence. Alors de même ba ange baza créé na création visibilité. Baza créé na création
invisible. Sikoyo likambo nzamba kiraki ba ange eza nini? Nzamba kiraki ba ange nan po azala tout autour ya trône na ye o bat bazo kumisa ye. Mais nzamba kiraki pe ba ange po bazala ba esprit ya nzambe po ba rendre bato bakubika service. Donc bazala les esprits de Dieu pour rendre à ceux qui sont sauvés les services. Ou encore ba ange bayaka pour ba accomplir les jugements. Omoni ange azaka na sentiment te parce que za mutu te. Mutu na azaka na sentiment. Ange azaka na sentiment te. Ange soki ba yebisi ange boma mutu boy. Akoboma yo sans à retarder. Donc ange exitaka loi o nzamba tindi. Donc bazalaka ba serviteur fidèle o ba accomplissaka makambo nzambe. Mais na kati ya ba ange toza na ba catégorie ya ba ange. Toza na ba séraphin, toza na ba chérubin. Pe toza na loko ba bengaka ba archange. Neti ange Michael aza archange. Ba ange puissant. Za lokola ange Gabriel aza archange. Aza ange puissant. Eza lokola Lucifer. Oh le l'autre mot benga le serpent c'est le diable. Azaki archange. Donc azalaki ange puissant. C'est que na koloba no ko répondre na liboso. Ce qui ba question monsieur ezali bien ko tika ngai peut-être na développer une pensée de ko permettre. Mais quand on développer le kola malobesa pa na yo hein. Alors le quoi toujours be la ba fausse doctrine hein. Il faut tout le la rôle ya ba ange na ba fausse doctrine. Je crois que ekozala malamu na tanga verset à Bible parce que so na so tanga ba verset à Bible était et ko sala biso passe. Na so tanga verset moko na livre Agide na bani na verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple. Le Seigneur après avoir sauvé le peuple et si ka tokol bempe makamba bostra donc tozonge lango na suka même suka ben. Oui toko tika makamuna ni pasteur Aimé alobaki Aimé Kumba alobaki sur makamba bostra to tika ko eleka ne to tika te. Alors je crois que mais tous ça na matos alors focus na makambo to zanon. Après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré de l'Égypte, ensuite périt les incrédules qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par le ténèbre, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subsistant aux peines à la peine d'un fait éternel. Donc, c'est-à-dire, mboka ya Sodome, na mboka ya Gomorre, na ba mboko eturaki Sodome na Gomorre, ba se livraki na impudicité. Na ba vice nature. Je crois que tu expliques on a lingala malamu. Na lo lenge mosusu ya kozwana na nzoto mwasi na mobali. Se sont donné l'exemple, bazwaki exemple et pas ya ba ange. Bazwaki exemple et pas ya ba ange. Na sodomie bon basalaki. Bazwaki exemple. O bango ba komeko sa bazwaki exemple ya ba ange. Donc dans d'autres termes Lucifer a utina wapi. Lucifer azalaki ange aux ailes déployées, azalaki archange moko puissant. Oyo azalaki pe kotambola na cortège ya ba ange. Mondenge zalaka président zotambola na cortège ya ba ange. Premier ministre zotambola na cortège ya ba ange. Ministre de la défense zotambola na cortège ya ba ange. C'est-à-dire Lucifer pe azalaki ndenge wana selon Ézéchiel 28. Azakotambola na cortège ya ba ange. Pe azalaki tout autour ya ba pierre précieuse. Alors orgueil mataki azwa trône na ye atia yango likolo ya trône ya Nzambe. Nde sikoyo excitaki pe un grand nombre ya ba ange nde Nzambe sikoyo abenganaki. Je crois que dans le na mission moko elekaki awa na lobi que tabernacle ezalaka na 3 parties. Lieu très saint, lieu saint na parvis.
De même aussi, ciel, ils ont 3 ciels, ils ont 7 ciels, ils ont versé mon côté le ciel, ils ont 7. Le ciel, ils ont mis Sato, qui représente les 3 parties du tabernacle. Si koyo nzambe ye moko, azalaka na 7 de na 3e ciel. Si ko tanga bengani Satan, a bengani Lucifer, ko to benga leo Satan, a kiti na 2e ciel, a occupé sur na 1er ciel. De Bible que Tozo Bunda, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, contre les principautés, les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est-à-dire, les lieux célestes, ils ont un esprit mauvais. Et c'est qu'il y a précipité Satan. Aya si qu'on a un ange yo yé a séduisaki, ba on so ba kita si ko place wana. Ba ange to benga bango ba démon. Ba démon, ba mususu Bible benga ba prester bango dans le fond de l'abîme. Je crois que je vais expliquer makambo ya 666 na ko expliquer makambo wana malamu. Parce que sona dina kota na likambo to lo bana kita pe na makambo wana e ko tia biso mobulu makasi. Ya ngombo na ina tikala na makambo na zolo banana. Alors ba ange wana je crois qu'ils a bien. Ça va. Ba ange wana o ba kitaki. Baza bato ba yebaki selon Ézéchiel 28 et loko moko ezaki caché par na bangote. Bible lobby, bazaki même plus sage que le cas Daniel. C'est-à-dire, et là, comme vous allez cacher, il y a un mutu nyonso yo azalaka na étoile soka boutami. Hein? Satan azalaka na makoki ko déchiffrer étoile ya mutu moko na moko. Ya ba mage ba utaki na Orient, bayaki kolanda étoile ba monaki se levaki étoile na zaki Christ. Étoile ya mutu azalaka mutu ye moko. Étoile na mutu azalaka différente. Étoile azalaka partie spirituelle ya mutu. Parce que Jean Zoloba, les 7 étoiles que vous avez vues, c'est 7 anges de l'esprit. Oh, ils adorent ces étoiles, les anges. Ce que les anges, on attend qu'ils naissent. Parce que avant que tous aient culte, ils ont culte, ils ont l'icolo. C'est-à-dire les anges maîtrisaient les cultes célestes. Oh, ils ont rendre Nzambe hommage, gloire, makamunyon, ils ont adoré Nzambe. Les 24 veillants, les 4 êtres vivants, ils ont adoré Nzambe parce qu'il a créé le ciel, la terre. Ba chose visible et ba chose invisible. Alors, ba ange on attend ba kiti, ba ange déchu. Dans la Bible ba abandonner demeure na bango. Ba ko se livrer na impudicité. Siko premièrement loi o nzamba pesa batu na mokili, loi ezaka charnalité, loi ezaka spirituelle. Lokola ba ange wana ba yebaki que nzamba pesa ka ba loi lokola moi si na mobile bako sangana tes abominations. Moi si bako sangana tes abominations. C'est-à-dire eloko ba benga ka abomination, eza ba biloko ya excita ka colère ya Nzambe. Siko lokola Lucifer na ba ange bengi ba démon, ba kiti ba musu ba kiti na ba région inférieure, donc le fond de la mer. Mon na fait na ba benga abîme, tant ba benga abîme le fond de la mer. Ya mona ka ba benga bobeloko ba benga na mo ba mami wata. Ba esprit des eaux, l'esprit de la mer. Wana za ba démon. Au bas au fond de la mer. Yango ba ka ko paraître na ba langage le plus simple, bazo paraître mtrokola mari de nuit. En soi mari de nuit ça terme biblique. Mais ça terme moko tozo kango dans le sens sociologique il y a contrainte tozo vivre mo ba tizara fréquent. Omoni mutu akomola la na mari de nuit un esprit. Lokola ba esprit ba maîtriser ka makambo mingo eza spirituel. Vous allez remarquer que ceux qui marient de nuit aïe esprit de nuit esprit et kubako sangana mutu mutuana akoyoka elengi kolekane basangana kana mutu. Et puis na komesa na wana a créer quatre na sur le plan spirituel et dégoût ya mibali au bazar naturel. Les ana makambo liboso ba de mwana basala ka yangwana. Basala ka sou likamusu se zandengini parce que tangu ba ye na likamba bengi la sodomie. Abenga o sodomie mibali basangana. Eza fréquent parce que nzambe eza makamza sali le diable ko la bika okende li felo akotumba na moto yango na biki batumba ba demote. Parce que Nzambe yemoko abongisa mukolo yo akotumba ba démon. Musala ba démon ezani. Bato yo Nzambe ayebi bango to komona bango komama na livre de vité. A égaré bango na ba pratique vice versa. Ce que le kola Satan après chute ya moto na kati ya jardin d'Éden. Azoki autorité likolo ya moto.
c'est-à-dire mokilio ndenge zaboye bozwi nango ezalaka soumis pa Satan. Moni mokolo mususu Yesu autogénie asali jeûne à 40 jours puis 40 nuits. Tant que si jeûne Bible dit Satan a mis sur la hauteur, sur la haute montagne. Ala kisi mokila bi moni biloko nyonso eza ngai soko ndimi na opeso yango. Alors Satan koyeba posa ya mutu parce que mutu dans la nature de la chair mutu alingaka gloire. Mutu alingaza na bozui. Mais na bozui na mutu alingaza asali ba effort. Azuka ndenge wana andimi konorer Satan akoti na kati ya makambo wana. C'est-à-dire Satan souvent asalaka ndenge ni amono zoleka na kati ya désert. Parce que Nzambe dans sa manière de faire akoki kopesa moto bozuité pour comme ennemi na bato. Mais Nzambe alexam na désert pour asilisa ki bo moto ya moto tango akopambola moto wana lipamboli na créer ba chagrin na bato te. Lelo nga nazoleka pa na yo papi gene lelo. Nzamba akosala peut-être des apports Nzamba alinga tombola ngai parce que lelo pe nanzela na komoleka pe na ba chaîne mususu soki naleka ke pa na hotel na ebite soki naleka ba pisiko na leki siko soki na komi mozui na komi ennemi na yo est-ce que bozui wana na zui ezali pamboli ote pa na Nzambe non parce que le pamboli ya Nzambe et landaka na ba chagrin te pe makamoto na reconnaissance na yebi bolekisaka bato ebele bato pe mususu na nzela ba chaîne ba zui pe ba visibilité mais peut-être ba komi pe na baza pe sur reconnaissante bakima mbangu ba mona ni soute donc ezaka nelo ba benga reconnaissance sikoyo ba ange wana tango ba yebi que ba pratique oyo ba pratique non biblique et même ka kanda Nzambe alors ba zui sikoyo l'homosexualité ba kotisi yango na kati ya ba église. Ma pratique vice versa. C'est-à-dire mobali kosangana na mobali, pasteur kosangana na pasteur, mama pasteur kosangana na ba sœur musuna kati église. Dans un témoignage mon akendaki Belgique avant que nazonga na makambo tozana mon akendaki Belgique. Na kati ya église wana pasteur azalaki occultiste. Parce que moto asambelaka makambo Nzambe akoki ko sala ba pratique vice versa te. Azalaki occultiste. Sikoyo ba pasteur bazaka ba occultiste avant que nakitala likambo na expliquer ba makambo yo monde à ténèbres sengaka bango. Ezalaka nini premièrement ba coucher na ba femme mariée. Ba coucher na bana mike o bazana ba vierge. Zokangai ba coucher na ba femme mariée. Voilà recommandation ezala ba pesa bango ba coucher na ba femme mariée. So remarque moni pasteur azo coucher na ba femme mariée mingi. Ou bien mutu moko na vie na politique na société azo coucher na ba femme mariée mingi il faut longo église wana azo occultiste so moni moto azo coucher na bana mike ba 12 ba 9 ans ba 13 ans no ba ibi mibalité il faut olongo na kati église wana surtout ba pasteur bazana na facilité à ko lancer appel pour na ko identifier nombre ba vierge bazana kati église. Et à la fin du compte, n'a objectif naie, ezande que accoucher na bana wana parce que monde a ténèbres recommandé yango. Et troisième pratique au bat bazana occultisme ba recommanda bango bat fausse doctrine, ba coucher mibali na mibali. Wana ne provoquera pena la colère de Dieu. Parce que ça ba pratique ba bengo ba abomination. Or Apocalypse 17 le dit que la grande Babylone, il est la mère de toutes les abominations. Siko avant que nazonga na likambo nazoloba omoni oko remarquer boye bandeko mususu na boko tanga bakomba bandeko mususu bazala kati na biso pour la respect ya ba mort na landa émission à sœur moko akufa e bana zaki na renommé makasi mais azaki na camarade à PD omoni mutakolo bake so na camarade na PD yem taza PD ngai salingelo ngai talinga ite mais soko tangi Romains 1 au verset 20 Bible lobi Nzambe azo condamner ka ba pratique wana te mais Nzambe pe aza ko condamner bato baza ko approuver ba pratique wana ça dit ngana yebi ke yo ndenge ozaboye ou bien ye ndenge aza bazaka pede mais ngana za camarade na ye tambola na ye ba pratique wana Nzambe azo condamner ka bato yo ka ba osala nini wana te mais moto andimi azala amina MPD Nzambe azo condamner yango na pe exemple moko vécu moni madame nanga vanto balana na ye boyebi ke ba pede ba okanga suki makasi alors akendaka okanga suki pa pede banda kanga suki pa pede
ti lelo suki ya mwasi nanga ekolaka su te. Pourquoi? Parce que ye comme mwana na nzambe akoleka na bapratique wana te. Approuvé moto aza mwana mobali akanga ye suki sepandaki eza makambo bana basi ayebi mpe kaza mwana mwasi te. Donc c'est-à-dire aza na bacaractère nyonso olinga misala mwana mwasi. Mais tozonga na kati ya makambo ndenge nalo na Belgique. Alors pasteur azalaki na frère moko chantre abetaka piano na église. Baki mwasi na mobali mais bazali bango na mibali na mibali na kati église. Et souvent na ba dimension le plus élevé au occultisme, so côté occultisme, so mobile côté occultisme, so comme na ba dimension le plus élevé, il faut entraîner moi ce n'est pas à côté. Comme ça, on a expliqué c'est ma délivrance, on a expliqué ma. Faut moi c'est à côté pour et l'eau qu'on est à la approuver. So moi c'est à côté, souvent mariage on est faut écouffer. So écoufiter ou bien bah on l'exa moi c'est 100% qu'il va balek ici. Alors dans la même église, couple pastoral, ou un pasteur azalaki occultiste, abimakana frère ou abetaka piano. Mais moi, si un pasteur azalaki couple pastoral, azalaki pasteur, bien que moi je ne crois pas au ministère à pasteur, il est pas azako bimasu na moi si un frère ou un. Donc mobile abimakana pasteur, moi si abimakana maman pasteur. Alors, si koyo la semence en Zambie qui na kati ya mobali et bani ko ronger na kati ya motema. Parce que souvent avant chaque fois culte banda moni ba pasteur moni nzamba permettre papi geno za ba émission moto ça les gotika ba trace belé ata lelo te ba kolanda ba émission na plus tard. Alors omoni na Bible souvent soko moni pasteur ayaka alongwa na bureau na ye pastoral. Akotaka culte tango alinga te yeba que déjà ça mauvais signe eza ba musuba sango par ignorance mais ba musuba osala yango exprès parce que baza déjà ya kobunga moni pasteur akoza na bureau akomema na bureau te mais pendant que za na bureau abanda kotinda ba diacre ba kende kobenga bato abanda kende benga nga ser kingani bo mona ke culte za kotoyo pour culte maximum ba culte na biso ba congolais ba 4 heures maximum. Parce que mon équipe d'ambition n'a pas après une heure de quitte, mon serment ba ko benga na yo pasteur azubi nguna na bureau. Et souvent ba pasteur bazana makambo eza occulte bazana ba recommandation avant ateya. Il faut accoucher na mwana mwasi. Avant ateya. Yango keba papi gen soko za na mwasi na kati église zalaka na habitude ko fa na mwasi no pembeni so mon ba ko benga ye leki mo 30-15 minutes kende na bureau pasteur. Kende buki yango mena na panzi église kende pour ba mususu bazalaka da ko expliquer ba ka esprit à domination à dominer moi si na yo à dompter na ba esprit ezakati neba moi c'est on longola bilamba donc aza hypnotiser longola bilamba 100% na vouloir ko longola bilamba na kota na moi muke na expliquer likambo na zunga na likambo ya ko longola bilamba na kozongelwango na kozonga makambo ba enjeu na zana camarade mon pasteur je crois que Roland ngai azami ngai pasteur Honoré Honoré Maweja azana Angola azaka kamaka église PPDA na Kikolo ba kopesa ce que je suis en train de dire pour ezala na véracité na yango bato balanda biso na Angola partout ba yebi passer Honoré Maweja azoka mai PPDA na mboka moko Sachunga pasteur moko autaki na mukanda ya communauté na bango ya kina na boko tenga komba communauté azaki recommandé ne ba yaka voyager ba missionnaire akomi na kati église wana pasteur wana camarade nanga ba idaki pasteur azaki na bonne réputation réputation ya mabe oyambi pasteur faut présenter pas peuple tango yambi pasteur pour présenter pasteur on appelle ça na présentation 25 prophéties exactes nambala moko yo mutu botelema likambo mutu botelema likambo ndengo zabwe koko no mutu tel grand père mutu tel na ndengo ye na église boy ozana mbongo na poche na yo 15,000 ozana mbongo $5,000 na ndaku na yo na ndaku na ndengo tiki 25,000 appelle ça 25 prophéties précieuses église ningana automatiquement ba pesa pasteur na matea lobi nango lundi na yesu bat balinga ko yoka prophétie te église tonda na ndenga ko sakana te prophète moko mboke ningani mokola mbala pesa 15 prophéties exactes siko bango tango ba prophétisaka ba polizaka pona ba pauvreté azo polizaka po mutaza na mbongo
pour te tanga opposition na mbongo tanga ko lobaki ozana 15000 nzamba libo pesa 5000 na kolenga na ozo 5000 ko pesa mbala moko. Alors troisième jour pasteur article que bureau là la comme ko la na libanda na ben intercesseur na. Troisième jour pasteur abosana ki bible na chambre na salon sikazalaki. Akei akine ko bible avant ko ta culte akuta pasteur na mutakala. Ausana ba incantation. Tanga kote akamu ya baluki amona bite kolobate yaka ki kolobate ki habite abaye pasteur bolata no bilamba lati bilamba. Abi kolobate pesa nga $500. Na ko pesa 50 prophéties. Ko pesa lelo. 50 prophéties ba no pesa 50 prophéties. Alors soki ngai amia nazola nanga menanga na kate matia mbala moko. Mais le kola bat bazaka libanda pona ko banga scandale ba foule atikelai mukolo na pasteur na prophétisate mukolo. Alors na kene noki un samedi a organisé une clinique prophétique. Tant organisé clinique prophétique frère moko autaka na mwasi na Chikapa, une très belle femme. Souvent ba pasteur bazalaka mal affermi bazako linga mwasi na ye. Yalbi ke na sali ba examen na tambo na ba église ebele. Souvent sur na mwasi nanga ba pasteur balinga ke na tikelo mwasi nanga na kosoma bilona Chikapa na zoya pona kanala ndika même uzana bonne réputation na mboko to fandi. Alors na clinique prophétique na mwana mwasi na zaki 4e. C'est-à-dire ayambaka muto asololi na yo bimi ayambi osololi no bimi ka ndengwa. Mwana mwasi na zaki 4e. Ntel boso akoti ya mibale ya misatu tangu ya mine koti zaki mwana mwasi wana. Tangu akoti pasteur mbala mo makaniso bobali na yaki ne matie na moto. Akota na biro ba kuti mwana mwasi na zadi ya mutakala. Pasteur alinga bima naye. Oh mama, mobile na zakolo ba kebadi. Parce que yo mtu kwesa ba pasteur pasteur habité tika eza yete. Pasteur bilata na lalata bilamba bima libanda. Abindenge toza boye. Tangu to yambaka ba ser. To domina ka bango déjà na ba esprit toza na yango. Siko soki na coucher na ye. Na ko prophétiser ebele. Ba ning baby Jérémie Mayemba. Siko yebi. Jérémie Mayemba avant prophétiser voilà là moi. Donc deux ans na makamba ange. En tout cas, c'est-à-dire ce que moni pasteur a bengi moi sino na bureau. Ba no mona ka ba minute ba niko pusana. Azana kata culte landa moi sino na bureau. Oyebi pasteur yemo na aza censé ko respecter culte. Muto ali boso, il faut akota na kata culte selon la Bible les pasteurs. Soki royauté à Saoul et bois qui samaka parce que les sacrificateurs tardaient à pouvoir faire sacrifice. Donc c'est-à-dire sacrificateur aya kali boso. Ministre la kanao boso na kata culte, yé pas sambela parce que ça n'a pas besoin zo sambela. Mais ce que comme ya comme fanda zo zaka ya ko ya ko te yeba que déjà likamoza na kati kobunga eza na kata makama. Mais tozo na kata ministère ya ba ange tozolo. Ce que ba ange tango ba yeba ange ba ministre ba pratique ya mabe. Ba ange ba pratique oyo babengaka la sodomie. Mibali na mibali basi na basi. Ce que frère wana zo regretter. Et comment ronger ce qu'on anda kwa liaka suma lamu. Ce que eloko moko za ko sala yango, mais oza suna posa ko sala yango le souté. Mais moi si à comprendre que mobile azaka tranquille souté. Moi si pas azaka sous tranquillité. Moko suma mobile afani si moi si abandi ko yebisa. Abidne ko moninga ibona ngina yebisa yo za ba pratique na ngina tika. Ngane na zabo na bimaka na pasteur. Moi si tango yoki na moi si agangi moi si akomikolela. Moi si bingai pendenge na zabo na bimaka na mama pasteur. C'est-à-dire basi na basi mibali na mibali. Mais Judas a ko expliquer biso ba pratique wana. Bata Sodome na Gomorre. Ba imitaka yango epa ya ba ange déchu otobengi ba démon. Yango nazo conseiller. Mutu nyonso oyo ser nyonso asala ki lesbienne. Hein? Natika otanga ba komo parce que ko coûter so cher. Mutu nyonso oyo mobali asanganaka mobali na mobali. Soko sala même une fois na vie. En tout cas, je te conseille okutana na ngai soko za na France. To solo là. C'est sérieux. On les par la délivrance. N'a profité pena glisser li kambong. Na frère moi je crois qu'il y a Hollande na France. Batine la kanga na sa to l'exé par la délivrance.
tozana ami moko je crois pasteur moto tako travailler naé pasteur Rocher Pabou akambaka ensemble de ces à Pierre Fit. Siko to continue frère na ba prière. To prier, c'est le 3 jours de jeûne to liaté. Tu beka après 3 jours to poser frère maboko ba demo kene katina ibubi. To sambela pour frère ba demo bimate. To sambela to ganga kombo Yesu ya kuganga ti okosola na kokosola ba demo ba bimate. Pasteur asiki mais comment to kosala 3 jours to sambeli likambo singa bi lokona zoke notea na Bordeaux na kokena frère wana na kena frère wana na Bordeaux na continuer ko prier na deuxième jour à prière. Nzamba la kisinga ke frère asala ki homosexualité azako bimana bana mibali obike ce qu'on a tali taille ya frère wana ba lubo pena lia fo masangu penda ya bien o tali boy mo penda ko ngamba mobali na bisoki na lobi na lo bari maka homosexualité frère ko s'en prendre na ngai na bitika la sagesse na bi frère est-ce que ko beloko ba benga homosexualité on a évité mibali na mobali ba ko sa na mon frère asoki j'ai compris que nzamba lo belinga likama malamu. Parce que tant que tu as ensemble na frère azo tambola azo serpenter ndenge nyoka tambola ka c'est-à-dire ba to basala ba pratique ba ko ba possession moko profond. Alors ndeko lo bananga nakutana na mwana mwasi nakutana na mutu moko na barbes na ibaka za mwana mwasi akina ba strain développer azaki pe na basuki. Mais tant que ko bimana comprendre za mobali parce que azaki na nzoto bana basi akina nini na bimaki na ndenga sim. Nde e posséda ka frère wana akoma na ba niveau que akoma même liboma bana kotambola mutakala. C'est-à-dire ba pratique wana oya ba ange et memi ba pratique moko ya ba contre nature. Ba pasteur ebele lelo na Kishasa. Kana Kishasa te na mokili. Baza na kati ba pratique wana parce que oui bazo bimana baninga mbali. Et ba plupart ba pasteur baza renommé nazo bomba ba kombo. Je crois que au moni soki balobaka langage mona lingala balobi boye soki ngando a ebisio que mbisi na mai aza malade ndima ke mbisi aza malade parce que ngando azaka na kati ya mai moni tolanda ki deni émission de Nilese moko sala ki alobi que azana pasteur moko azako bimana pasteur mususu na ndenge ya sima c'est-à-dire a déchirer même sima donc akoma kolata couche pour na makila. Mais à comprendre l'état que tu passes, moi si je suis sombelé jeep. Ayake pas de Nilese donc c'est-à-dire nombre de fois azo bimana yo soka bino 2 fois pesio une fois pesio 5000 2 fois pesio 10 000. C'est-à-dire le pratique yamabe et fandi simbongo ya salité pe ba pasteur belé po baza na standing moko équilibré nous to mona ka passer à normal. Donc passer à sa normalité, passer à sa côté occultisme parce que ba pratique ya mabe o ba ange ba memi na mokili et bungisi ba tebele. Siko yo ba église yo ezalaka o to moni ange yo akiti. Moli mo santu yo akiti na sorte ya sous forme à colombe, blongo ndingwana. L'église ndingwana est-ce que l'église malam? Je crois que bon, ils en a deux réponses dans ça. Réponse à Liboso ce que tu livre il y a roi des rois prophète Élisée a fongolaka nani Géasi misu pour amona ndenge nzamba batela kabiso parce que nzamba batela nego zabo nzamba batela kayo parce que nzamba batela ko na ba ange bazé équipé na ba char de feu c'est pour moto azoyo il faut nzamba permettre que azoyo yango moni biso to sala to fanisi église na biso te dans la doctrine de babostra bazaka nango hein et doctrine c'est bandoki bazo fina batu donc to fanisi église na ndengo na te parce que to ebi ke mwana nzambe soki moto akomi mwana na nzambe abotami asika azana tout un cortège tout un équipe ya ba ange batelaka ye sauf que son nzamba permettre ba atteindre ba ko atteindre ba kitira une chose arrive ça que l'Éternel l'a ordonné ce que bato mususu baloba ke namoni ba ange ba mususu baloba par ignorance par intimidation mais ba mususu eza occultisme développé hein muta koti na occultisme développé azana ba ange ba benga ba entité c'est-à-dire la Bible le dit que les anges dans du ténèbre se déguisent en l'ange de lumière. Ce que l'ange n'a pas qu'à rendre service. Ce que l'ange qui est en train de incantation, il na katia église. Baba nisiko ko simba bato. Na ange linga simba ko kwa. Yo kan sa ke Saint-Esprit mo do ko c'est Saint-Esprit.
eza ba ange baza na service démoniaque ya mutuana nde baye ko simba yo koya oyebi na sapuyaka mingi na ba témoignage ya bato basalaka na ba télévision te hein mais tous on peut comme exemple parce qu'on peut tout rejeter en bloc oyebi mutu moko bazalaka na occultisme pas ebale mbonge mutu akopa comme pasteur leki na bango papa na bango akotaka occultisme azalaka rose christian parce qu'on a rose croix soko koti il faut bazwe défaut batia mwana no na nzoto souvent na poto eza mingi omona bat mwana moka botama na défaut mais papa na lingake mingi bolingo eza bolingo te eza bolingo eza ke yenda za promoteur kesi ya mbongo wana ekotaka na kati ya famille wana omata msu mutana pota moko esilaka te soko mwana wana komaki lokola mutu eninganaka te mais cependant ke miloko papa na akotaki soko bamemaki epa ebale mbonge mpo ebale mbonge adélivre ye otango ebale mbonge asali bamystique na ye croyaka azo délivre ye ebale mbonge asusu alongoli baesprit oyo ezalaki koposede liboso akamati baesprit mosusu akotisi ye soko bango bayeko comprendre ke baesprit mosusu ekotile na nzoto alors bakeli susu epa basango balongoli esprit de ebale mbonge atiaki basusu baesprit mosusu bakotisi ye na kati oyebi bato bakweyaka mingi na église akwei lelo akwei lobi o balobi ke tomoni ba ange baza kosimba yo c'est-à-dire ole moto akweya bika moto azokweya po te badémon mosusu baposede na nzoto c'est-à-dire bato mingi ntango balaka tozomona ba ange baza nde koévoke ba ange bakota c'est ce qu'on nous appelle Paul azobenga na Colossiens je crois bien 2 si je ne me trompe pas na Colossiens 2 Paul azobenga yango ba culte ya ba ange Colossiens 2 verset abik mutu moko ta raviro pri ya vocation céleste na ba culte ya ba ange soko moni mutu akomosala ba culte ya ba ange et bah déjà na fausse doctrine j'ai expliqué le camoro moké oyebi homme de Dieu moko azar renommé na Kinshasa j'ai vu de citer son nom par respect na landaki na année 2024 na culte na ye ya fin de l'année pour kota 2025 alobi boye année 2025 na dédié yango na ange Michael soko za na problème na ndaku belela ange Michael akoya ko bikisayo c'est-à-dire a scellé sort ya église wana pas ange Michael or ange Michael wana azama ange Michael azana service en Nzambe te parce que ba ange bazala ba esprit o bazala na service ya Nzambe pour ba rendre bato baza sauver service c'est-à-dire mutu akomandaka ange te ba ange bazala na service pour commander te ba ange bazala commandé par Nzambe mais ceux qui moto akomo komata ko commander ba ange azu ba âme ya église mobimba apesi bango epa ya ba ange pour toute année à 2025 ange on a présidé obi que monde de ténèbres ndenge bazala ka boy ba région inférieure ba ange royaume diable ezalaka divisé yango ko subsister te réalité ezalaka kotoyo yango ezalaka réalité à koto te réalité ezalaka na science yango ezalaka na science mais ok réalité à christianisme tout temps la personne a intérêt commun pour na ko sauver ba âme mais les yango ezalaka ndengo na te c'est-à-dire soko moni déjà mutuke akomi ko évoquer ba ange na kati ya culte yeba déjà qui aza occultiste baza ta fausse doctrine akope ça peut comme ange Michael mais en soi ils a ange Michael te akope ça peut ange Gabriel ou bien ange Gabriel mais ça en soi ils a ange Gabriel te. Pourquoi? Parce que ba culte wana ekoti c'est que Paul abenga yango Pierre azobenga yango ba faux docteur ba faux prophète ou ba komela so ba secte pernicieuse ba cette personne qui ba expérience moko dangereux c'est ba expérience moko dangereux au monde est ndoki abimaka na nzoto ba expérience wana ba tebele ba miango na kati ya ba église. Il y a un voyage astral. Voyage astral, oui, il y a une extase. Extase, ouais. Ce voyage astral, n'a pas exemple, bon, je citerai son nom parce que il y a un tassal alobaki on a ni nae. Prophète Joël Tatou. Alobi un jour abimaki na nzoto ake na Côte d'Ivoire. Wana eza babenga ngo voyage astral, wana eza extase te. Eza voyage astral, c'est-à-dire moto na ba entité satanique ba ange parce que bato ba faire voyager à bato ezala ba ange tu peux pas voyager de toi-même ba ange za ba voiture oyo et permettra de voyager yango to ba ki tuna question sur le ngolo ba ange quoi que to répondre pe nango c'est-à-dire ba ange ezala ba esprit permettra biso to kende likolo moni mukolo Eli
alingaka mata likolo bible lobi ba char de feu yaki ezuye et bimé na likolo ba char de feu eza ba ange ba ange ba transportaka ba pour que na quelque part siko soko za nzambe te ba ange déchire les démons nde ba ko yo volontairement après ba incantation au bimi au kelem sur Côte d'Ivoire siko ko bima wana za rappel na ba danger parce que le monde à ténèbres est la divisé pe na likolo to zakana ba esprit céleste ba benga bango ne faut pas lutter contre les principautés les esprits mauvais dans les célestes occupé ko bima okutani na esprit moko ya mabe na likolo zongi lisute to moni ba messieurs muso bazali asala ka ba incantation abimaka obimi siko tiki nzoto me yo bimi mais mutu mo akomi a bouger nzoto na yo automatiquement zongi sona nzoto na te okufi c'est-à-dire ba secte de perversion ba culte dangereux oye ba ange ba intervenir ba ange de chiba intervenir na kati ba culte belé ya batou et puis on remarquer quand na ba église on a souvent liwa ya batou ezalaka multiple question mo na ngana tu na vite fait hein toi aussi ça pour na temps na bisopé tombola baba ange ba kitaka penza physiquement boye to tant que nous pratiquons ba zongo pas ba ange ba kitaka physiquement ba non seulement physiquement tu zaka spirituellement non ba ange ba zaka no ba esprit et ba ange ba la ta nzoto abo moto boy ba la ta ba ko makabatu obi batu ba zaka belina makamba ba confusion makamba ange batu ba kansaka so ange abimeli ange abimelo na mapapu non ange abimela mzoko wa mutu tangu nzambe avistaki Abraham amonaka batu misatu ba ange ba ta nzoto ki bomoto omoni yone ti papi dengo zaboy ange eza difficile à bimelo na nzoto mundele parce que ça effrayé so nzamba linga bimelo papi il faut la ta nzoto ya environnement ils vivre peut permettre à s'exprimer non facilement siko ba ange tangu bayaka wala siko ba to ba kona bazana monde à ténèbres c'est fongola bango misu bango mona lokwa bisoté c'est-à-dire par une petite incantation bien invocation ba ange wana oyo basalela kaye service pour na ko gagner bateau pour na ko aveugler bateau pour na ko sala ba faux miracle ba kana kati église ya ko mona bango visible azo mona bango a mona pe ba simbio ko ba simba mais ko simba simana bazo simba bateau wana baza ko posséder nde milimo bateau wana yango mona ka bateau ebele basambela ka bisika mais vie na bango changer kate amen ça dit ba ange bazalaka mais doctrine ya ba ange to kilt moto net nenge muto nanzama saki na délier aneo yo ane ya ange Michael wana déjà za bato ya baza ko bunga et puis ba ko bunga la multitude parce que ba ange déchi lokola baza réservé na jugement baza na un seul objectif ba égarer peuple bato belé omoni ndenge tozo tsambela boye bible lobi boye toza na ba langage spirituel Paul a lobi na 1 Corinthiens 15 verset 1 jusqu'à 2 alors bien évangile totei bino bo croire na yango bo retenir yango na ba terme auto annoncer bino na makambo nzambe ba voyage ba benga lemso ba bike Jean a lobi que j'étais ravi en esprit Paul a lobi que j'étais en extase za volonté na yote ko ravi en esprit za volonté na yote wana nzambe mudal parce que ba terme na biso izaka ravi en esprit ou bien j'étais en extase mais ce qui mutakomo ba voyage astral et ba devoir les termes ya bible te ya lokwa moto moko na kati église na ye eza na ma chaîne Francis Tatalbi albike soko na lobi abracadabra église répète abracadabra wana eza ba incantation sans pourtant ba côté na kati ba incantation a côté ça bango na ba entité azo connecter bango na ba esprit et bango bazo ebate c'est pendant que na makamanza il faut utiliser ba terme oyo ba toma ba te ya kibiso. Amen. Tout ça, mais la combo na Yesu, les camions se ressalent, tout est servi par la parole et par la prière. Tant qu'on a scellé prière na yo lobby na combo na Yesu Christ. Mais pour na émission parce que l'émission to ça les belles sur ma ange. C'est-à-dire pour na zota ningité, okomona mutu a comme ko utiliser ba terme, omoni ba bile ba sambela, omoni ba soko mon pasteur abani ko bunga. Oma nazo sambela au nom de Dieu. Ola lobake nazo sambela au nom de Jésus-Christ. Parce que les seuls noms épais mais libiso na likolo na c'est le nom de Jésus. À son nom toutes les genoux fléchissent, mais toutes les langues témoignent que Jésus est Seigneur. Mais ce que yoka mutakomo lobake likambo nazo benga demo au nom de Dieu. To sambela c'est les prières au nom de Dieu. Yeba ke nzambe wana yazo au nom de Dieu wana. Eza ba nzambe ba entité ya ba bisika oyo kiltisme ko kota nzambo aza ko régner place wana.
Il y a un moyen de faire parce qu'il serait remarquable. Azo bomba ba combo. Donc ba te belé milim ma beza ko posséder bango. Ba église bazo kota ne ba démon bazo ko posséder bango. Voilà. Toujours que poto aussi ça na biso. Alors Nayambaki, pasteur Aimé Kumbu, n'a pas si un boté belé. N'était ko yambaye awa, je crois que l'anda kipé. L'anda qui. À Assemblée qui pour na Makila. Pour na Makila, ça Assemblée qui déjà. Alors pour na débat, message des années depuis Makambo ya Lubaki, ce qu'on résumé en rapidement, ce qu'on répondre rapidement pour na tout qui est aussi sans biso. Bon, na PC Pembote. Na trouvé que Azana nous très poli par rapport à l'éducation à Zoa. Mais Azo maîtriser ma kamanza mais mingité. Parce que la politesse des hommes est différente de la politesse de Dieu. Et alors que la Bible le dit que vous savez que des ordres des anakabat bazo bunda bachie on est là on a place nangote. Mais pour Azo expliquer des ordres c'est que bati karabasi bati c'est du désordre. Donc des désordres c'est là où les femmes sont tentées de prêcher. Ngina lo banini na pasteur Aimé Kumbu. Je crois que namoni importance à ça la débat n'a été sauf qu'à insister. Ce qu'on a insisté, nous avons obligé à ça la débat parce que c'est important. Makambo nyoso na lobaki je crois que a changé donc à s'adhérer na yango. Na lobaki batinda ka moto te. Na moni aleki na émission la makama moto te. Na iba pesa ka ba mel sa ba makila te. Na moni ka makama makila ba melaka te. Na lobaki makamba ba dim. Na moni azongi quand même na bon sens. Alobi que dim ezalaka eza salaire ba prédicateur atangi ba chrétien atangi ke Galates 6 atangi pe 1 Corinthiens 9. Donc na moni contenir ba point wana na moni comme to sala débat bien kaboy kondima yango na etando awa mais na ba intervention na avouer yango. Avouer yango bon. Avouer les susuke makila bazoka yango comme symbole pour basala yango sainte scène. Je crois que na ba makamba sainte scène. C'est ainsi les pains tremblés et les pains brisés. Na monika sambela ki yango mais il fallait aluka pe li papa sambela nango mais na monika luki li pate po sambela po nango te. Donc assez sainte scène baliaka yango en mémoire ya musala Yesu asala ki na croix. Ngana bitike makila Yesu sala eloko te makila Yesu sikola biso. Tango ngana zo sambela nazo kumisa Yesu a versa ki makila na croix ya Golgotha. Mais makila po eso pana likolo biloko makila eso pana likolo bandako likolo bambeto wane komi susu makambo yo eza na kati ya Bible to bakisa te to longola te. To tamo na trace ba précédent ki biso. Mais ce qui est regrettable pour na pasteur Aimé Kumbu Aimé Kumbu alobi ke moto abostra a memi une nouvelle touche na kati ya France. Akuta ki France ezanga prière non eza honnêteté eza pe justeté batu nyonso te baleka kana etando soki ya ganyaka bato par Facebook ou bien na banzela balile non ba église esambela kezali église nyonso eza na doctrine ba apôtre premier ni na bango za parole ya mi baleza prière associer kango ensemble c'est que ngai regret na ngai sur ce propos oya lobaki wana obi so nzamba bikisi bato après avoir totangi na mkanda jidawa après avoir sauvé le peuple de l'Égypte Dieu a fait périr les incrédules et ça vrai Égypte ezaka ba chaîne esika ba lien ezali menza mutango akangolaka mutu alongoli na banya bimise na Égypte mais nzambe tango alongolaka moto na Égypte c'est-à-dire na kati ba lien ya ba famille na kati ya makambo belé nzambe akotaka moto na combat ya le combat dans la foi c'est-à-dire abunda combat ya foi pour accéder na kati ya salut. Omoni église ya Bostra, je te répète encore. Soki soyez lelo, mutakobika na église wana zate. Makambo yo. Vraiment. Na ebiso mutakobika na kati église wana azate. L'église à Bostra. Mutakobika zate. L'église Mobimba wana. Église Mobimba quel que soit nombre wana baza. Pona nini vraiment pona nini. Omoni vraiment Paul alobi boye pour ngana linga apôtre Paul mingi apôtre Paul alobi boye alobi tant nazo teya nazo veiller pour nanga moko nazana na comportement mabete mais nazo veiller pour na makambo nazo teya pour na sali nanga mona no motei parce que motei faut zana no sauver na yemoko na makambo yazo teya vivre yango pe pour na sali ya bato yo bazo yoka ngai bato bazo yoka Bostra d'abord tanga combo parce que Bostra wana na koloba sona lobeli sous forme église on a un combo moto
ekoya na ba ndeko belé baza conseiller ngai ba frère Gilio na mwasi na ye bazo conseiller ngai Pélagie mbo conseiller ngai ke natanga ba kombo ya batu te mais son ngina lo ba église na lo ba église lo kwa Bostra oyo efandi na doctrine ya délivrance, hein? La délivrance sur ba lien ya famille, sur mabe batu basala biso, sur environnement toza oyo eza lié selon Mekumbu na sociologie congolaise. Au monde église à Bostra na likanisi ya pasteur Aimé, c'est que église à Bostra eza église importée ya diaspora congolaise na France. Eza église universelle pour na saluter. Et ma kamusu bat ba oteya et comme bat ne loko moko to mo lelo ndengo za boy oza mari oza na banat oza na mwasi soko ezalaki kozaki na lien ya libala soko ezalaki na lien ya kobala to sobali soko ezalaki na lien ya pauvreté ndengo sala ka boy ozo mbongo na yo ya salaire c'est-à-dire maté ya Bostra osala loko mote na fina yo. Oh l'idée ya solo so nzamba bikisi muta après avoir kolonga na kati ba coutume na ba tradition nzamba memaka moto wana vers le salut, la connaissance du salut. Christ est comme étant centré à prédication. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bato baza na kati église à Bostra baza lokwa ba otambo na kati ya Kadez Barnea bazo tambola bazo baluka kaka esika moko lelie mutu bosala ki mabe mutu bosala ki boy mutu boy na famille na pstoza na boy na famille na pstoza boy bongo ba mindelo baza na bango ba mindele musu baza boy côté esiko nini au côté mutabalo côté ni mutana musalo côté ni mutazana Matthieu za lié ka na philosophie na sociologie congolaise mais ça basé sur le plan du salut tala. Pour na répondre à la question, nous sommes tous les batu ya Bostra. Enlève-moi au salam ndengini. Ba éviter. Ba éviter. Enlèvement ndengini au salam. Banani ba ko sala enlever. Ce que batu balandaka bon. Ce que batu balandaka enseignement wana. Bo yobi batu bakenda église. Ce que batu balandaka enseignement se connaît na TV. Non, déjà balanda l'église balanda enseignement na TV baza ko bunga pe bango moko parce que yé moko Bostra za no ya ko bunga. Aza ko bunga po matea na eza ko bekisa batu tala toté ya ka batu po bake na salut. Toté ya ka batu pour la samba chose céleste. Donc Bostra ndenga za wana po na yo Bostra na za dans le faux. Oh mais est-ce que eloko moko ya prophétie Bostra ayebi ezali en dehors ko ba démon o bazaki na Bénin ba démon ba na Mali. Ba demo bazaki na bazana Kishasa na basankusu bazalaka kuna na Katakokombe bazalaka kuna na suki na Mbujimai andora ba demo wana makaba ba chiba ou ba chibinji yo kasi Bostra terre makamuni sali eza ngwana te sali eza ko raciner Christ na kati ya batu ko tia batu na espérance que mboko to fande za bisote sur la terre nous sommes des pèlerins nous sommes des passagers ce côté délivrance que batu balongoi na ba lien batu mais terre bango ba mystère pour Christ c'est pas terre qui ba mystère. Na répéter encore ce qui moto azana ensemble dans l'église à Bostra azape na mwana nzambe avant que comme trop tard à longue église wana docteur pokuna lobiko ezate docteur Espérance même de makambo. Mais nazolo avec l'esprit de Dieu et puis il moko Bostra et puis Aimé je regrette na pasteur Aimé Kumbu. Donc yenenga zawana nzoka église na yesika kambaka na ezande sikrisal donc église ya muke ya Bostra donc Bostra wana ezaka soko na patende ya munene yende église na ya muke na ngo esika bakenda donc bateya ka mate ezande soka teya ka mate ya lolenge wana. Je crois que nzamba songa bongo la motema. Biso Matthieu toteya que ça ba ba Pierre ba Paul ba Jacques ba teya oui ba bazana sorcellerie oui ba bazana magie mais ce que ba na magie ba tiki sorcellerie ba komanda ngini omoni pona silisa makamna oloba omoni écriture moko ezaka na Marc 5 on aloba ki ke ba pasteur ya bangulu Bostra eza ba pasteur ya bangulu Bostra eza bangulu yemo za pasteur ya bangulu. Les Bible dit à quoi sert l'anneau dans le nez d'un pourceau.
bazwaka divinité te lilaki se batia na zolo ya ngulu ça passer ba ngulu batu nyonso azokotisa bango na kati ya potopoto akotisa bango mpena mozindo ya potopoto et puis so bato na babongoli mitema te balongwe na kati ya église wana te bakeli felo donc faut balongwa nde kuna il faut balongwa ou encore ye andima azonga na ba bateya ye mateya ya malamu abongola motema abanda kote soki abengama abanda koteya mateya ya solo tous ici pardon tous ici prochainement tosola sur nini prochainement on dit que toza toujours na ba fausse doctrine mais ngaza a besoin de débat au fait salama débat oyo fait salama yoza prêt au ça débat quand non nga naza nga prêt ye mo apesa mukolo en dehors à samedi parce que samedi ils ont un peu occupation belé makambo église apesa un peu ndengeni ya kopesela. Voilà, pasteur Humain Kumbu, il y a déjà que nos débats ça déjà accordé awa. Donc tu okutana bino maman na débat. Pour aussi dire ça. En tout cas, nga na pesa mbote ndenge pas so mokasa ko pesa mbote za lisumu. Non, c'est très important. Même na Bible apôtre Paul. Ba dusu ba mona kayo ba oleki o pesa TV ti. Ça ba tout bien muta vendre ta ah pasteur pesa. L'église coûte na cher. Na cher coûte muta ote tangata kombo ne salut bien. Na fête. Animateur asimika miko papi gya nazawa et ça lipe bien oui bien seka ki na émission leki na tanga ikomba frère moko ayepsinga ita on atteint comme na bi na comprendre lengio yo ba yoka so ba bwa kera ba bisia mokili abi na yoka ke lengi mo ndinga usana mais na préférer yoka lengi ya ndenge ya meme na kopengwa te mais bati na makamanza donc na pesina no mbote na motei na biso na Londres un frère Hervé Bochebe na moi si na Jandira Maria na pesi bangombote na pesi évangéliste Rotel Muzinga, je crois qu'il est un homme de miracle évangéliste nzela nozo tambola nzela ngo ya ngwana kanga makana ba mitungi pe na kati église des saints to mona ba miracle authentique na pesi Pélagie Mboyo na mobile ne Gilles Mboto basambela na église ya Villeneuve na Villeneuve le Roi na Vendéry Honorine Goursel na bona profiter pe na pesi apôtre Gracien mbote oza beau frère boma moto tchana se singa famille bena na rekata na to bandeko donc to avancer na pesi mbote na prophète Jean Bosco Mbombi un ami personnel na pesi mbote na pesi Kapela Vianga mon ami personnel mbote na pesi Nadine Chabu moi si à Lano Kanga ton ami personnel ouais Lano na pesi bango boss Lano ya ma big Lano donc akoma pe boss afongola pe entreprise na ye ya zana entreprise ya couverture de toit Nicolas a chef d'entreprise wana je te dis avec Lano za chef d'entreprise trop pa nanga na liboko trop et yo za mutu na e metam so benga ga eto tanga kombo na ete so zo tanga kombo ba fromage ko kweya Lano na la besoin ba Lano anda ba besoin ba fromage voilà na pesi mbote na pasteur Bruno na pesi mbote na basantu nyoso na kambaka frère Zoro na pesi sœur Christivi Nkosi ba ma fille personnelle donc bana nanga penda oyo ya tana na mabanga na motema na pesi mbote na Muyuda Jackson donc yo yebi l'homme de révélation na pesi mbote na pasteur Makoloko Tambola na pesi mbote na apôtre Gigi na pesi mbote na apôtre Kolomoni muta mema ministère ba ancien na poto amema efod donc akambaka ensemble des saints ya Aubervilliers donc ensemble des saints na pesa ka ba adresse na yango bien sûr on a besoin ensemble na ensemble des saints tu peux me contacter bon ngai moko il faut na pesa pe na pesa na kambaka ensemble des saints ya Épineux sur Seine na 18 rue de l'avenue to bandaka kilt na 13h mon numéro personnel les alliés il y a WhatsApp 07 69 15 35 numéro personnel à portable nangai ezalaka 07 67 48 84 70 donc na bandeli 07 donc 0033 7 67 48 84 70 ou bien 70 na bato baloba lingala makambo comprendre te yaka tokotia yo mafuta na misu baika ekokoya obe tokotia litanga makila na litoi ekofungama na pesi pe équipe mobimba ya Tolobela vie officielle oyo tozo eza ba série ba série ba épisode yoka na oyo koya ekozala moto na kolobela likamba ba mama pasteur fausse doctrine na ba église ba pasteur basi bateyaka
Ok. On le peu sur ma ministère à Bassi. Merci beaucoup. Voilà, merci Nabandeko Bolandi Bisso. Zalaki Bongo, le docteur Jean Ngongo. Donc, Tozanaye, Fox Doctrine, tout ce que Bandiango déjà. Restez connectés. Soli Kambozali, appelez ce numéro naye, Robin Gayepe en privé. Bossola, osant la question, on a Tunaye, en solution très bien, pour cela, on est très bien. Botika Malam, quand appelle Madame Nombo Tebele. En tout cas, merci. Voilà. Allez, Nzamba Bambolabino, Tokutani, Mbalasima. Bye bye. bazokitisa baplan okitaka jur tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki et 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelina totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin bazali toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna basimbika mikolo koza nde mama mingi me mama mbote ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini mama awa na biso ezali orphelina tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni komi te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni komi te donc bato moto motema nde kotutisama yo ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tala na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moya na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boeleve
defend bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokokana na mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyaka koyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu omona ingratitude eza omona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolo bato ezaka bato te soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bongoka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama oza boye opesa batravailleur nde tozomona façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kotewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Kasi poto gagné ta mon ke ke na pas maman na maman. Comment vous le voir? D'accord. Merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi, tout le monde dans Awa, on a filmé la bino. Et puis tout le monde a bino, tout le monde a moi quelques questions par rapport à l'évolution d'Engue Salaka, moi, la difficulté au on a fait une association. Et puis dans une chaîne YouTube, Bengi Tolobe la vie, on a vu partout. On a invité à Malam Bazali, peut-être pour participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour la bino peko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbwana ko lakisango ke na koma nasika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpona eza na posa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazali na sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana musisika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosi bapolisier balokota bango na butu bamosi bapara balembi ya bana bafi kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazalaki kapitaine nalobaki na biso ki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na basala
na kusenga nanga panzambe ya losambo nanga namoni ka moko pe bana baye senge wana za lokateli na lembo baye senge au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te ika pana bote natari sikona loba nzambe tubatia kabisa nzambe akoyena loleni ayamba ka bango navandi si bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele baye para to eza mission moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana lelo baye senge lelo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere boye na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambelana place moko tozosambelana place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele bakizaka na kati oyo mawa bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na prière mpe nakamaka bango ka na kati ya prière ata molo yo boti lelo oyo bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala au nom de jésus ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe
na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote akisinga arrêté mama luka ata awa bebana tangisa bana ona koko nazana ikosi na bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yayo so tangisi bana wana na bana Nzambe kutia maboko nde na pingu place moko ya iko na to tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te na ruwaka place wana wa professeur kwa futama enseignant kwa futama nde kitena yangu makasi kote wana OK na futa ndako na après de mois na luka kesho ba enseignant po bazwata na moke kote wana tuka papa episanga kitema kama kasi kote po bana batanga hapo nazali kote asia bamisinga po na nini ngombe zake niko pia sasa makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sande si dukambo sande si dukaba sini ndi kitema kasi wana kana. En tout cas merci maman moi to zo mingi zate merci vraiment nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamite ya malamu je crois que vous allez partout tout le bela vie musana biso yango on est toyé sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga bato nyonso fu bazana ngo ba congolais to comme na mitema oyo bano nyonso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo peso ko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke peto pesa bana mbote en tout cas merci zamba pambola on a si to ko leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga pena leka voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango et tout sama ba robenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça n'est pas possible ata bozala na libanja mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazanga activité songa bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka de l'État soko bakoni bala soko batangi mala bakoma pe tu soko batangi mala mpe bakoma ko ngene right les soucis na gaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bana na sa mariage lokola Nzambe akabula biso na bino Nzambe nasala miso Nzambe pe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma pe batu o bakokosenga mboka na biso. Amen. Pour le reste, on va commettre battu. On va savoir les amants à Congo. Si. On va savoir la cola à la santé. Ça la santé. Na ça il s'appelle bandeko la santé. Si on a coupé, na sunga pe ba. De na zakana social la kabili pa na msaada bana sunga. Atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe ba kwa kama bato. Eze histoire kati na ba. Amen. En tout cas, rappelle-moi, merci, Mirabeau. Et j'embarrasse tout. Jamais. Togoya le sous maman togoya. Quand nous m'enga boy to vendre soir to sola lisusu. Merci. Voilà tant monsieur za sous plus lisusu. Ça na bandaki musana za jeune maman. Na kuno koroka na musa. Musana. Voilà. Na la kana bango, na mukakana bango. Kuna ku carte bango. Sekela makambo belé ya vie yango. Secret. Ya makambo belé ya réussite. Il y a protection, il y a makambo belé la vie yango. Donc les pamboli baluka voilà, bénédiction baluka ba croisa na bokote. Maman merci beaucoup cette relique là aussi. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzamba za na yo. Voilà, elle est venue là.
Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuzuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo kombo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisous de. Momelia. Ah, les grands ni ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaga. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bobeto ya chama boko.
Mwana mwasi moko to ane besoin pour tout ça kasi. Mwana mwasi moko kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaga. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombo nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumeli awa? Ah, baza gentil, ba bino bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo soni saba ninga te Lina. Osonaka? Kosoni saba ninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina? Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe nini pona vina, websa nzambe nini? Websa nzambe nakoma muta munene nsho. Nabanda pe osungo bato bazaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe, jour akoma mutu munene, asunga pe bato bazanga. Lina nzamba pambolo nzamba kokisa prière. Bobete Lina maboko. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali liboso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.